Suivez-nous sur YouTube et tapez la Solo Kimbong TV. Mbote bande kubalandi le mercredi le 1er janvier 2025 tozomi bongo awa na nkamba elu selimi ya sika ya solo mobu ya sika makambo ya dene yango tokolanda maloba ya conseiller direct ya tata mokonzi wa bule papa André Mbenza Kiangani na kati ya temple monene ya nkamba elu selimi ya sika tolanda. Tusamba ensambu zonke mfumu yetu Yesu Kristo yozola kwa kitata nzambi wase yontwadi wa kitata mwanda wavelela bika wakwa masikilanga munaitotoka waya kwa yele mvu se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. Tata ya mwana pe tata molimo santo. Lelo ezali deuxième journée ya biso bapanzi sango olingomba maloba ya bapapa papa Mfumalongo papa d'Angenda Kontima. Ya l'objectif être kimbangiste, c'est une vocation. Vocation wana elingi kolobete yo mondimi ya tata Simo Kimbangu oza na mukumba moko ya makasi kolobete mondimi tata Simo Kimbangu oyo azali mondimi oza na korali boye oyembaka esika boye oza na groupe instrumental boye biso nyonso tozali bandimi tata Simo Kimbangu. La responsabilité na biso ezali ete na lingomba ya tata Simo Kimbangu ezali ete po ete tokoka kolonga zala kaka na solo kaka solo yango nde moto ekolongisa yo. Osali mbeba ndima solo nasali mbeba soki esengeli kolimisa balimisi yo, soki esengi osala etumbu sala etumbu. Kotala grade na yo mwa yeba peso etumbu ezali te yebaka ete na miso tata Nzambe awa osali etumbu te mokolo okokoma liboso na ye etumbu wana ekotanga makaka yango tokoteyaka mingi biso bato tofandi na nkamba surtout na biso ba jeune ozwi mukumba ya zemi mwana botami ofandi kaka na kati na nkamba pe kaka yebaka te na ntango wana osali etumbu wana te na mokolo ya suka etumbu wana kuna bolimisi kozala lisusu te. Yo pe jeune garçon osali ndenge wana bobombami na bino
yebakete na mukolo na suka kuna etumbwa na ntango osala yango te kuna moi balimisa yo mpe ezali te okoloba te nasosolaki malamu te nazonga nakodosala etumbu toyokaki tata mokonzi ya bule ndenge alobaki na ntongo kozonga ezalaka te oyo ebengami mondimi koloba kaka ta nkamba te esika nyonso yo ozali nzambe akoyebaka biso nyonso esika tokotambolaka makambo na biso tokosalaka na nkuku ayebi liso ya nzambe etalaka biso bisika nyonso yango vocation oyo papa babiswaki biso na ndoto ya papa liangenda malamu to respecte likambo yango solo kaka osali mbeba ndima solo nasali mbeba osali malamu nzambe ye moko azali koyeba te solo osali kosala malamu kasi na manso wana tosali na l'an 2024 papa Simon Kimbangu Kiangani alobi ete ye esi alimisi biso mpe tolimisa baninga po ete l'an 2025 oyo tobandi lelo totambola na yango ya kinia ndenge toza kolela ete na l'an 2024 mobu nyonso tosilisi yango makambo ya mpasi elekaki mingi oyo ya malamu ya moke me soki totamboli na solo na mobu oyo ya sika tobandi totamboli malamu oyo ya mpasi ekozala moke oyo ya malamu ekozala na biso mingi biso bapanzisa yango soki tata mokonzi ya bule apesaki biso badate oyo ya fin ya décembre ya chaque année pe début ya janvier ya chaque année ezali na ntina chaque année biso nde tocloturaka et chaque année biso nde tobandaka ezali na ntina grand devoir banda papa liangenda apesa biso na biso bapanzisa yango kamera baphotographe biso baredacteur mutu na mutu akweyisa ata likambo moko te oyo alingomba ya tata Simon Kimbangu bapapa balobaki yango ete soki tolobeli makambo ya nkolo Yesu ya ba-Abraham bililingi na bango eza mpenza te nyonso ekoma kaka bakoma kosala bateatre imaginaire mais histoire ya tata Simon Kimbangu ezali vivant kokangama tata Simon Kimbangu bakangi ye bafoto esika nyonso ye akei bazokanga ye bafoto tili wana ye bazokanga ye bafoto wana tomonaka yango mingi soki bapapa babandaki koloba ete babelge ils nous doivent na likambo nini bililingi nyonso wana baza na yango ezala ntango bazoyokisa papa Simon Kimbangu mpasi bazotie na batono bazotie na basuite bazosala ndenge wana bazokanga ye bafoto bazosala nini epuis bazosala sur PV makambo nyonso wana babelge likambo wana baza na yango mikanda nyonso wana bafoto nyonso baza na yango soki azalaki nzambe te mpo na bango soki abandaki kolakisa bango bamiracle te mpona nini bazwa ye babililingi nyonso wana basala bapv nyonso wana mpona papa Simon Kimbangu
documentaire nyonso wana babelge baza nango grand complet ya papa Simon Kimbangu. Ebongo biso moko bapanzi sango ya ye moko soki ata to rate ata likambo moko banda bapapa babanda ekozala na biso mpasi yango ekosenga makete biso bapanzi sango tozala makasi na barecherche réelle oyo ya papa Simon Kimbangu, oyo ya mama Mwilu na bambwala misato, surtout ya periode oyo ya papa Simon Kimbangu Kiangani tobengi ye tata Molimo Santu. Ezali na ntina tolandaki batémoignage ya bapapa Mayona, tolandaki batémoignage oyo bapapa Kalonji, oyo ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Lucifer oyo ye abundisaki makasi ezali nde tata Molimo Santu. Lelo oyo na conception na biso ndenge mpe toza kobundisa papa Simon Kimbangu Kiangani elakisi ete ye tata Molimo Santu azwi mosala na ye na le 12 octobre l'an 2001 alobi ete mosala batata batikelaki ye ya koloba na mokili mobimba ete tata Simon Kimbangu ye nde tata Molimo Santu ye alobi. Siko biso bapanzi sango biso nde toza na grand devoir na biso batambolisi ya lingomba toza na grand devoir ya kopesa tata Molimo Santu papa Simon Kimbangu Kiangani maboko mpona kodemontre na monde mobimba ete solo papa Simon Kimbangu ezali ye tata Molimo Santu. Tango ye abimisi yango tala sikoyo bapaya ya minene ndenge bazali koyela biso, bapaya ya minene ndenge bazali koyela biso na Yerusalem. Toyebi arrivé ya chenou da droit awa, arrivé ya grand marabout ba confirmation na bango dire eke solo Molimo Santu azali nde awa. Bongo biso moko tofandi awa, nil les prophètes chez lui. Donc soki balobi ndenge wana ezali nde avertissement yango bapesi biso. Ngunza munayani yensi kavuanga luzituko disonge levo ndwenga zina bakutuweni musavo ndio katukadi munakungu kya bavweziko musavo ndio twakala enthuma ngu tata Simon Kimbangu twangakula kwani enkalo kanzi sitwansosa munambani nuyanza unanthamwe munambani nuyanza sikumbakali yakako sikawana biso basapanzi sango tososola tozala bana ya botosi ya mabe nyonso tosali na l'an 2024 tosala examen de conscience tozongela ngo lisusu te na mobu ya sika tolata molato ya sika oyo ya kala tolongola yango mpe tokosengaka ntango nyonso ete na bonzoto mpona kolongola mauvais emballage eza mpasi me toza kosenga ye moko tata Molimo Santu nkolo Yesu tata Nzambe na bolingo na bango bakoka kolongola biso itendi oyo ya mwindu mpe biso nyonso mpe
tokoka kosala maye oyo balaka biso bilaka ezali ke 3/4 ezali kozela biso biso nyonso mingi toza na doute bapapa balobaki ntango nini ekokokana doute ye na biso makasi kasi nzambe akokosaka te ata butu eyingeli tongo ekotana kaka tolanda kaka makambo misato oyo batata batikelaki biso na kati na bolingo mibeko mpe misala onkombo atata mpe tata molimo osango amen. Merci bandeko balandi tolandi bongo maloba ya conseiller direct ya tata mokonzi wa bule papa André Mbenza Kiangani na mobu oyo ya sika mama na likambo tobomba mpe tosalela po ete mokolo ya suka tozwila yango lifuti ezali bongo deuxième journée ya milulu na biso ya bapandisango nde tokoleka bongo na défilé de cadeaux oyo pamba te tomataka nkamba mpona misala mpe mabondeli sika boye ekomi ntango ya misala tolanda bakado ndenge ezali koleka oliboso ya tata conseiller direct ya tata mokonzi wa bule tolanda.
Merci bandeko balandi to sisi bongo na défilé ya bakado to landi yango ndenge epesa mili po ete nkamba ezali nde misala papa simo kimba okianga na kolobaka ntango nyonso tomataka na nkamba na ntina ya mabondeli mpe misala tomoni bapandisango ndenge basali mosala na bango o liboso ya papa conseiller direct papa André Mbenza Akiangani kasi tokoka na bongo te tosungamaki na bandeko maman Fifi Ndongala papa Lambert Makwe Mimo na nsima ya kamera ezalaki bongo papa Lando Afonso nde na elobeli maman Magali Sunda nde tosouhaite bino mobu molamu. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV.